Bonjour, bonsoir, balandi ya Noela TV, abonné à Noela TV, bisika nyonso bozwami, napesi bino bambote, nzambe na lola abatela abomba pe mabota na biso nyonso. J'espère que tobandi semaine na biso elamu biso nyonso. Na kombo na Yesu. La famille vraiment na ye na sujet na biso ya kitoko tozomona biso nyonso na ba réseaux sociaux ndenge Koffi Olomide azoko féliciter mwana na ye ba joyeux anniversaire parce que lelo le 17 Didiston abotama le 17 juillet. Donc ezali esengo ou esengo te esengo. Tosepeli lolenge azokopesa ye vraiment bambotama elamu, azo souhaité ye ba respect, azo souhaité ye vraiment ba longue vie. Tozomona vraiment eza vraiment bien kitoko. Siko toyebi te Koffi ozana bana pe ebele, soki oyaka pe na bana mosusu pe ozoko féliciter bango pe bongo pe ekosala bien bana wana mosusu pe bakosepela. Pourquoi oya ko souhaité te bana na yo mosusu? Bango nyonso baza makila na yo, bango nyonso baza bana bawutaki pe na mokongo na yo papa. Osali eloko moko malamu vraiment. Ba félicitation nyonso papa azalaka bongo pona bana na ye. Papa ata mwana asumbeli ye asubeli ye akolanda nyonso wana te akosukola elamba wana liboko akokata ngo te. Vraiment ba félicitation pona Koffi Olomide pona artiste na biso. Ba félicitation malamu vraiment. Toke pe na ngambo ya Didiston. Vraiment Didiston tozomona papa na yo amikitisaka mingi liboso na yo mwana. Normalement yo mwana moto ozalaki ke il faut omikitisa liboso ya papa. Mais papa ayaka les premières même ata ozo manke ye ndenge ni na réseaux sociaux. Malgré tout oyaka nanu boye te ke olobake pona papa nanga pona boye. Du fait que ozo chrétien mwasi ya papa na yo ezo lakisaka neti kaka ke ozo chrétien pe papa. C'est ça. Mais yaka pe senga pe bolimbisi na papa. Tokoloba te ko senga ngo na kuzu po bato bamona te parce que boyaka nango na réseaux sociaux mutu nyonso amonaka ba chrétien nyonso bosalaka nyonso ezolakisa ke ozobwakela papa na yo, ozoloba ngo mpona papa na yo. Yaka pe omikitisa na miso ya bato pe omisenga papa na pe bolimbisi na nyonso o elekaka. Ekosala pe bien papa amikitisaka yo pe mwana pe omikitisa liboso ya papa na yo ekosala bien vraiment. Ezali esengo mingi pona Koffi vraiment. Bravo, tomoni ke aza papa malamu. Toyebi te soki ezalaka hypocrite ou bien bosalaka ou bien quoi toyebi te. Vraiment kuna chapeau toleki. Nazoleka kaka na Koffi. Siko Koffi tozoyeba pe te. Est-ce que oyo nyonso yo kosala na réseaux sociaux ko féliciter mwana na yo? Toboyi te eza bien. Est-ce que eza te ke ozo kosala kaka bamona kaka ke Fally Ipupa du fait kazalaka na problème na bana na ye? Ale yo sikoyo ozo sala ke omona ke ozali papa malamu ou ezali nini? Parce que osala kaka na Didiston mais ozana bana ebele pe baye bana pe. Mais osalaka bongo te ke oya ko souhaiter bango ba joyeux anniversaire et tout. Oyaka te kaka na Didiston. Didiston pe mutu o pe ya liboso ayaka kosala ba pic na réseaux sociaux. Mais yo pozaka muta liboso ya ko féliciter ye ya ko pesa ye ba éloge nyonso ya ko kumisa ye. Ezalaka nini? Ezali ozo ko lakisa ke parce que Fally asalaka bongo te na bana na ye. Donc ngana sala na mwana ke ngai nazali papa responsable. Fally Ipupa azali responsable te ou quoi? Wana selonga balanda Noela TV. Tozo comprendre te. Obi azosala comme ye azalaka na ba problème na Fally. Ye pe kaka muta luka ba problème na Fally. Fally jamais alukelaka ye ba problème. Jamais Fally abwakelaka ye neti ba jeton ba mbwakela boye non. Jamais. Fally azalaka vraiment azalaka bien éduqué. Ba warrior Fally vraiment chapeau.
chapeau vraiment fana na place na yo yango pe nzambe azotombola yo nyonso ozosala ozoreusir vraiment chapeau wana selonga ndenge na moneni neti Kofi aye kaka po asala ke alakisa po ke Fally po azalaka na problème na bana na ye asalaka boye te asalaka effort te po basola na bana bamikitisa et tout asalaka yango te donc ye asala amwana neti azali papa responsable neti ke Fally azali responsable te mais non eza pe bongo te soki ezalaki mpona bongo osali eloko moko ya mabe mais soki ezalaka ke ofélicité kaka mwana yo kaka bafélicitation ndenge ezalaka kaka wana sava mais soki ezalaka koya kaka mpo osala kaka bapik kaka ndenge ezalaka koloba kaka na misa bato bamona kaka ke ofélicité mwana na yo mais orke na fo na yo ezalaki yango te wana nde eza mabe moto na moto aza na ndenge na ye oyo azwilaka makambo na ye ndenge pe amonaka ndenge nini akoki kopardonne ou akoki kopardonne te donc tozalaka tout à fait différent nzambe asalaka moto na ndenge na ye wana moye to comprendre yango eza te moto na moto apezaka makambo na ndenge na ye toleki wana tozokende sikoyo na papa na biso oyo bazokobenga Wanzekwa musicien na biso ya Wanzekwa ya mboka na biso pe bazali ba papa liboso ya Fally Ipupa to lobango parce que baza ba papa ba o bazo lakisa bango ba muziki ezala Wanzekwa ezala Koffi Olomide pesa za papa o ya Fally moto alakisi Fally muziki Fally abimi pe na maboko na mama linga zala mutu moko azana honneur liboso ya Fally soki batangi komba ya Fally azana esengo yibikete na bimisi mwana moko azali mayele azobeta muziki ya mboka na biso malamu na international pe bayebiye partout na Afrique bazokumisa Fally Ipupa wana mutu akoko boyango azate même na mboka na biso Congo Fally azali numéro 1 vraiment azobeta musique na ye très bien sans commentaire sans polémique franchement wa photo za la franc na musique à Fally il fallait azala fier moto nyonso azopesa exemple botala Koffi abimisi mwana moko vraiment azosala honneur ya famille na biso ou pardon soki famille ya mboka na biso ye wana akozala na fier vraiment mais tozomona on dirait bakomi susu bacamarade bakoma kobwakelaka bambwakela donc azomona on dirait akomi na bato il faut asala na bango rando bakomi bacamarade mais or ke bango baza wana bazali mikolo fu bazala basage bapesaka Fally Ipupa baconseil bafaire egola baconcert baconseil bahéritier bango nyonso bazoza baconseil epai na bango mais bango nyonso bakomi kaka sangisa tozokoyeba susu te nani azali nani azali mukolo nani azali mwana muke nani azali papa nani azali mwana donc respect na kati na bango eza susu te or ke bango pe basalaki pe époque na bango ezala ba Koffi wana ezala ba Jipe wana ezala ba Weranson ezala bango nyonso na ba Wanzeka wana bozalaki na ta na bino obo breyaki obo renyaki obo salaki nyonso bolingaki bosala na moma oyo tozokende pona bino tozokende ti 18 déjà molili ezoyinda donc bopesa pe ba jeune chance Fally Ipupa chance mais bino susu Wanzekwa bokomi susu kobwakela susu Fally Ipupa jeto bambwakela izalaka te bozomi pesa respecte bozomi se respecte te liboso ya baartiste na biso oyo baza ba jeune o baza na minute oyo baza neti ba flair bazo bri donc bazo sala fier mboka na biso mais bino bozo ya susu po cha libaya na kati na bango non ça fait pas ezalaka te yo Wanzekwa kala wana obetaka stade te pourquoi donc kaka siko donc Fally aye ko lakisa bino nzela susu aye ko fungola nzela ke bino pe boya ko tiaka mabaya mais non bokosala eloko te bokosala mpiaka botikela ba jeune place
babeta pe bato bamona bango bino bobetaki pe bosalelaki pe époque na bino époque oyo bozali ezali temps bolobaki te tolakisa bango nzela tolongola bango na kati ya barando oyo ya bafutilité ya pamba mosala na bango koswana oyo wana kuna atondisi oyo wana kuna atondisi te c'est ça boza wana neti basage boza wana neti boza mikolo boza kopesa bango baconseil bozo kosangisa bango soki bomoni kuna wana azosona kuna bolobiki te bosona te bosala nde musique c'est ça botikali mpo na bongo na ndeko na biso Ferregola ake na Brazzaville mpona kosala festival ezalaki donc tomoni biso nyonso ke ezalaki normalement gouvernement moto aorganize yango mais ye mpe aprofite mpo abeta mpe kuna malgré bato bakoti ebele te eza problème te oui donc ezalaki nango ofele donc okoti na yo masanga nde osombi tomoni na biso mais asali na ye mpiaka bato batondi te eza mpe problème te eza te ke comme bato batondi ebele te obese maboko non fu okende liboso otie susu libaya na masamba deba wana soki deba après bato bakokota eloko eza wana nde biro nde basala makasi bobese nde maboko te deja somo esi elungwe yo deja na stade monene deja obeti deja c'est bon mais bobese maboko te donc biro nde bino boto bokosala makasi bopesa artiste na bino makasi ke non ata na festival tosali eloko moko te mais tosala makasi na concert oyo tokosala toorganize donc tosala vraiment publicité makasi bato baya bato basomba babillet tobeta miziki bato batala bato bakota c'est ça eza te ke mpo bosali mpiaka kuna ale bobese maboko donc bato bakoma kolobela bino susu donc ozonga susu ndenge ozongaki liboso ozo koyeba na susu te ozo koyoka na susu te ale bokoloba ke fali pourquoi fali azo kobeta partout fali se fali aza na kisi se non ezali mosala fali azo kozwa musique au sérieux azo kozwa musique mosala na ye eloko ya liboso yango wana eza mosala na ye moto na moto azalaka na don na ye nzambe apesa ye fali ipupa soki nzambe atie liboka alobi ke non ezali moma na yo ata bolobi bokiti bomati ke bota ye bakale boye akokende kaka liboso parce que fali nda Ferregola boko compare bango te parce que baza mutu moko te eza mutu na mutu azali na étoile na ye étoile a mutu soki epeli ata bosali nyonso ke bozo tufe yango jamais étoile donc ekotikala kaka ezokopela c'est ça comme fali donc partout fali ndenge azokende azokobriller kaka parce que ezali moment na ye eza temps na ye ndenge mpe bawera babetaki bazalaki na temps na bango na bajipe ndenge basalaki union na bango bazalaki ensemble ezalaki mpe moment na bango mpe temps na bango et pour instant pour moment oyo mpe ezali temps ya fali donc partout akotia libaya azokende liboso parce que ezali temps na ye ezali ora na ye alors bino boza bamikolo bakofi oyo nyonso bawanzie kwa bozo koyaka kotia kaka batrouble na nzela ya pamba botia batrouble ya nzela ya pamba bolungwa na nzela botikala fali nzela abeta musique na ye asalela mpe ta na ye c'est ça oyo nyonso bozo koya na bapik na boyeboye ekosala eloko moko te bawario bazali mboka mobimba partout bawario bazali bazali bazoko soutenir fali vraiment na motema malamu na motema moko bazoko soutenir alors bino bolungwa na nzela botika nyonso batrouble bazoko ya nango boye bajeton boye bakotuna eloko mosusu pesa argument na yo na eloko batuneli yo me kokotisa te ozobwaka bapik okota kaka fali fo akota na kati non soki bozosala bongo susu bozokotombola ye susu ata moto azalaki na posa kotia ye ka te akotiaka ka parce que bino bato bozobanda bapik wana c'est ça botika ye nzambe asi atomboli ye abeta miziki na ye bino bozalaki na temps na bino esi eleka le temps passe ne viendra plus esi eleka pour instant c'est fali ipupa botika ye abeta miziki bato batala bato babina c'est ça
allez oh non supposé ko sala ba pic na bino ya ba anniversaire ya boye oui anniversaire eza nango problème te mais sala yango pe pona bana nyonso sala yango pe pona moto so moni boko sala yango basakala pona mwana moko kaka te po ba mwana ke non ozo féliciter mwana ozo sala boye oui eza na bato ba comprendre yango bien mais eza pe na bato ba comprendre yango bien te ezomona on dirait osali pic moko neti obwakeli mutu moko boye non ça peut pas eza normal te boza mikolo fu borespecte bopesa respect boza bapapa ya bana oyo bolakisi miziki fu bolakisa respect ava batosa bino tomona place moko te baartiste na biso bana mike bazobwakela bino bajito me bino mikolo bapapa oyo ya mikolo boso mipesa respect te vraiment bose respecte bopesa baartiste na biso oyo ya mike nzela baleka mpe basala mpe oyo bino bosalaka bango pe ba régner ba wario vraiment félicitations lolenge bozo soutenir Fally vraiment azokende liboso numéro 1 na mboka na biso Congo c'est Fally Ipupa mutako boya azali te boya bondima Fally Ipupa c'est le moment ezali temps na ye azo profiter nango a profiter eza temps na ye ezali balobaki bakangaka mopepe te c'est ça Fally aza neti mopepe parce que partout na Europe mobimba bana mike bazoyemba partout bazoyemba Fally c'est ça ezali moment na ye ale totikela ye nzela abeta musique na ye ale faire egola zwa courage ate ezosimba te ozali mobali fu okende kolela te soki omoni ke bureau wana ezosimba te changer équipe balobi ke équipe oyo ezokogane te bachangeaka mais oyo ezogane batikaka comme équipe ya Fally ezogane bazokende liboso jamais akoki kochange équipe ya Fally parce que équipe ne baza fort baza makasi même esimbi te baza fort balobi tokokende ke liboso yo pesala makasi change tala côté nini yango ezopesa bien te côté nini ezosala bien te yo moko oza en tête mais ezokende te pourquoi faut kotala soki ezokende bien te équipe oyo eza liboso non na changer obie yo moko mpe omitala na yo moko nini yango ezokendele te faire egola nini ezokende na kati na yo te nga seke naza na erreur na place boy donc ngai ale na corrige mabe ezalaka na bino na baartiste na biso bakongole bolingaka nde bakorrige bino te ke non place boy osali mabe non bolingaka te bozala kaka boye kaka ngai prêtre ngai kaka mokonzi ngai naza kaka ngai donc bayokela kaka yo ata ozosala erreur moye bakorrige bino ezalaka te c'est ça badefo na bino bakongolais ezalaka yango wana mais normalement équipe oyo epolaka bachangeaka yango otie baoyo mosusu ezosala bien c'est ça c'est un peu ça la famille nazotika bino c'est Noela TV bawario bokota bosabone bopartage mpe na Noela TV ekosala biso bien bosabone vraiment ekosala biso bien makasi merci natiki bino bye bye